mabe o bino boloba ba démon wana o boyoka banzemo na bango na kobata o bozoloba ba démon wana ba passer bazoyoka na kanga passer moko liboso ya bar azoyemba maya azoyoka maya o ya le papa Lutumba ayoka azoyemba abeta lokolo na se ta na komi pembeni na bi oh pas agent nini abide nitika ika na kanisi Pauline mwasi na ngai ya kala ukabwana yango pota wana na yoki yango ekonsole nga makati na nzembo alwa mboni ya ba non hypocrite Congo il faut génération asike bima ya bato ba passer to tiki hypocrisie na o délivrer bino pona yebi ke boyoka na bino ba musique wana bomelaka na bino bokota ba boîte Moïse na Kofi bayembi musicien chrétien botika lolelo botika hypocrisie ba passer botika hypocrisie na libérer bino po bozo benga nga nkulisi mulisi obeti bien mulisi obeti bien mais ba mi bimisa te mabende yango wana il m'appelle que prophète Elisa azokosa te frère amela moi vers moi ya fait boyi na ngai mama mbibili po eza ba musicien mususu bazotinda banduma na bango bafinga batu bafinga batinda batu baloba bato hypocrite ndenga na olinga hypocrite ndenge bango nga de nature nde na bosusu hypocrite. Salut chers internautes, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Merci na baboni nyonso obal sepela Rolanda grâce par cœur na katia Bozar TV binonde bosala ke bisoto zala bo partagera ba vidéo bo emakara donc ba remarque et puis ba critique na bino ya onde sala ke force am sala o biso peto progresser ce sont ba critique na biso donc nous sommes rien qu'on dit que donc mieux vaut corriger to bongisara po musale kende liboso. Aujourd'hui j'ai un réel plaisir na katia plateau nanga donc ya ko recevoir le prophète de la nation balobi pasteur Denis Lesi balobi toujours les warriors attaquent lelo penza tozala bref tokende de gauche à droite mais on sera beaucoup plus basé na l'actualité du jour o ezoloba en tout cas lelo na osenga vraiment na caméraman nanga Jires Kilongo bras d'or toujours derrière la caméra balobi le caméraman chef avec ce pouvoir autopé sarao fongola penza caméra poto kota déjà na ratia profondeur ya émission na biso na pasteur Denis Lesi quoi. Bonjour pasteur Denis Lesi. Bonjour grâce. Bonne santé papa. Tout bon. Merci déjà là déjà tu fais déjà bonne mine donc accoutrement na ça dit déjà tout aux opé ma penza kitoko. Ah merci maman ndenge o pamolinga na yambiango. Merci beaucoup papa mais papa biso tozara pona rolobela tozaba pandisango mais na moni pe que papa esiko yambeli biso ça va. Merci maman ngola nzambe bitumbate. Sura batumoko il faut bon ça dit Jérusalem ti partout pour biso bata munoko boye senga il faut za makasi. Ya solo wana papa ye moko a reconnaître penza que ye moko aza penza le guerrier combattant vraiment papa to kota déjà na kati ya profondeur ya masolo émission na biso après disparition na yo après plusieurs années on doit se le dire que to monka kiyo maintenant ozongi pe ozongi mbala moko na force ya makasi to ebite coffrage wana oyo kendaki to yebite soko zala ko préparer déjà donc bombe moko boya retardement pour subitement to monika ko bimi boy ba makambo bandi donc c'est dû à quoi nyonso auto vivre na minito. Bon eza onction en Zambie parce que na travail de nzonde belé on a travaillé et ça li que na bimisa ki trou na commande ya moi sec. Onction ici la témoin na commande ya moi sec moi ba monotonie na commande so na loba likambo zo lekate parce que so mono loba leader zo loba likambo zo kotate ko faussete so za mutu ya Nzambe il faut luka Nzambe na kenda iko luka Nzambe Nzambe azongisinga yango wana omoni na bandi makelele po na assure so omoni mona so vimani c'est mère na se lokola na vimani boy c'est que na o senti que Jésus ala se lokola na se yango omoni ba définition na osala yango ozomona nazo signer na ba catégorie nyonso po na yebi ke nkola otambola nanga donc nde na boy na bien blindé
naza sikoyo nayebi te so combien de giga eza na nzoto donc esilaka te wana eza su bagiga te ekomi baka baka. Voilà le mot ka. Donc nakomi soki na 1 milliard de cas nakata nzoto awa. Donc so moto asimbi atumami donc jete c'est tout le monde à ténèbre otumami. Vraiment, mais papa balobi basangisaka lumière na ténèbres te, mais beaucoup plus biso batuto ya convert basali ya nzambe. Souvent eza na mateya obo prêchera biso que la différence entre la musique mondaine et puis la musique chrétienne. Si quand on a mingi mikolo, le prophète de la nation a commis beaucoup plus côté mondain. C'est dû à quoi? Et en plus mondain ango ezo kende pe kana ba lignée moro boye, il y a aigle o azali kolo mikolo. Bon, nga naza Arche de Noé mama. Toki nenga na mukuse. Arche de Noé aza tata ya ligorodo ya nyao banini. Nzambe tanga ngaboma mokili na premier tour. Ayebisi Noé kende kote ya bato. Atei bato ondima te. Atei bato ondima te. Akoteka ye mona famille. Qui sont entrés à l'arche? Ce sont des animaux impurs en couple et purs. C'est-à-dire quoi? Nzambe alobi na ye pona banyamana pona garder race. Race ezani. Oh équipe léopard. Eza ba typification, c'est-à-dire eza ba totem ya mboka, eza ba signe ya bato. O tortue mulima tortue. C'est-à-dire bato ba lan. Ce sont des humains mais oyo ba s'identifier na nzela banyama. Okuta ba aigle, okuta na ba pervier, ba équipe nyonso ba mboka, eza na ba kombo surtout en Afrique. Ezo typifier l'esprit ya bato. Donc yango nozo mona mutu mususu aza nyama akoba mais akoti. Milimo nezo sila kala da arche. Au fur et à mesure ozo beta bango, ozo beta mater. Est-ce que koba kimamba kaka ndinga zawana tozo bundana na ye kaka lantere wana me akimata bo bambango mike a progresser ezate ke koba nature kufa te aotika koba me asala mo ba vitesse to pousser po koba kimambango il faut beta ye pour sentir que au beti to tieli moto na mokongo aninga na mo muke akende mais atikali koba. Donc batu nyonso oyo zo mona na ba musicien ba artiste batu ala nyonso bazali batu ya nzambe. Nzamba kotika bango te. Yesu ayaki pona bato mabe. Ye moko alobi yango na livre Luc chapitre 7 tina ba 30 pour moi na zonga ba verset ya kalate. Bato ba tunanga zana pia bango na mwa bandamba ba verset po ba verset sika peye. Ka ba Bible changera te Bible ezara moko. Ba verset sika tadi na ba odia na lobaki na obakisela bango ba verset. Donc na tangeli bango teme na opesa batanga na bandaku Esaïe 23 Osée 1 2 1 Corinthiens 9 1 à 2 1 Corinthiens 9 20 Galates 1 10 Luc 2 34 et 35 Luc 5 31 32 Nalina tanga Luc 5 31 32 et puis va copier 1 Corinthiens 1 27 29 Juge 11 1 à 11 Juge Genèse 21, 14 à 17, et puis Luc 7, 33 à 34. Donc, les a versé Oyo, beaucoup de références, Yamakambo Oyo, Nganazo Sala. Oui, ils ont lu Luc 5, verset 31. Bible Bible. Jésus prenant la parole et dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance de justes, mais de pécheurs. Donc, nous avons dit pour la repentance à juste. Parce que juste à se repentir les soutés. Donc, il y a yaki pour nabiso. Batamabi. Batamabi ango, bango wana ba musicien. Nde mukilezolo ba bangwana ba joueur, bangwana bato bazolo bazana ba kiss. Donc, ngana ye pour na batwana. Na motif ya Jésus-Christ selon Luc 5 verset 31. Jésus prenant la parole dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance de justes, mais de pécheurs. Donc, Moutou a malade. Moutou a besoin de docteur. Abo suko, batungwa na mabe. Obino bolo baba démon. Obo yoga banze mona bango na ko batama. Obo zolo baba démon. Ba passer bazo yoka na kanga passer moko liboso ya bara zo ye mamaya, azo yoka maya o ya le papa Lutumba. Azo yemba abeta lokolo na se ta na komi pembeni na bi oh pas agent nini abi deni tika na kanisi Pauline mwasi na nga ya kala
tokabwana yango pota wana nayoki yango ekonsole nga makasi na nzembo alwambo oyo yo ano na raison ya kondima bato oyo mpo nayoki mpenza mai na miso ekomobimelanga. Donc il y a des pasteurs et des hommes maman oyo baza hypocrite mais bayoka bato wana et puis bazalaka pe édifié pe kana banzembo yango édifié te ndenge nini tata na banzembo wana alobi o pesa mwana na ngai mwana no kombo ata na ngai azwa elongi na yo moyo aza kombo na ngai seza maloba kitoko oyo oke wana bato bazala nango te boswani na mwasi ake aboyi yo mpo ozangi mbongo oke kuna bipa ma likambo te miniki esimbi te me esika yo ozali zwa sikoyo opesa ata mwana ata kombo na ngai azwa te elongi ya mbando oyo abotoli yo. Ce sont des paroles profondes namoni même monsieur l'abbé warrior oyo abimi wana yeba nzembo afali wana na kati ya kilt azopesa nkombo na nzembo azopesa nkombo na nzembo ozo comprendre. Donc eza te likambo ya denilesi José Nzita yo na rejoindre nga abi nga na vie eloko ezala te vie ba eserta no ya wana makambo na biso tokota ngo te pe andimi bambisi. Oui, alobi que fali a participé ka na mariage na ye nga nazolinga nde bima école ya ba non hypocrite Congo il faut génération asike bima ya bato ba passer bo totiki hypocrisie na o délivrer bino pona yebi ke boyoka na bino ba musique wana bomelaka na bino bokota ba boîte bosalaka makambo bazo batama bozo batama botiki ngana kufanga moko pendant que bino bozo landa ngai bisika bozali ngana zo batela papa mema ekulusu na bino mais tandis que bino pe bosala na mona ta mutaoleka na TVT pa lo bakedi c'est que le passé le prophète naso dit est vrai bo batami bokota ba boîte yo bimaka mutu a train na fungoli bino bo bima na ba prison bo bima na prison pasteur so oyo ka fali yoka so oyo ka nani mais eza ba foi oyo koza hypocrite te parce que nkolo alinga bi hypocrite te. Ce sont des artistes, ce sont pas des démons. Un artiste il démontre l'art, il chante là c'est l'art et a don eza lo nzamba pesier eza grâce donc eza ndenge moko ozomona namoni à la longue pe kokuta na pe ba featuring muso ozala entre omona ta muso Moïse Mbie na fali omona featuring musoko za vraiment wala siko pe ozala problème te papa. Mais le problème nini ce sont des artistes maman. Po fali a okoti ata. Mais ba manze manzambe. Na kawa na siko oye manze manzambe. Po esimba bien. Donc Moïse na Kofi bayembi. Moïse wala ba loba c'est que ténèbres dominer lumière makasi. Ni ba benga batu nanga ba ténèbres te. Wana baza batu nanga inga papa na bango Noé. Ah l'art maman peintre artiste oh ça bike kona ba artiste c'est l'ensemble ndenge moko comédien likite ya kanda artiste bato nyonso ba artiste. Alors artiste ça le quoi yo journaliste alors est-ce que musala ki journalisme ya lisumu te papa eza la journaliste chrétienne na ebité so bazalaka na ba journaliste profane na ebité mais c'est-à-dire que wa journaliste otangela ne fatigue ba pesa ote que wa journaliste il y a chrétien na ba journaliste ya ba païen non yonde ko choisir orientation na yo alors bango ba choisir orientation ya koyemba la nature domaine où se retrouver libre tout ça l'église pe Moïse mais c'est pas contribution la dimension mususu yo bolingo na ngayo yo ezo beta pe na babar bato pe ba osima mitema na ba mariage na ba païen pe ba yemba ngo mama lokuta eza esolo olandinga yawa olandinga yawa olanditi yawa do Moïse mwano alamusi yende mutakotisi rumba bolingo na kati ya musique chrétienne mama olia kozali kola libanga bana na biso église to mesana robe tina makolo oh Jésus okoya bula nini Jésus wapo molimo mosantu ayambala moko mama tika wala kuto bino ba pasteur nde boloba bongo oyo wana soko yelinga kuto molimo ekufi lisusu très bien bana wana likola libanga koto voiture kwa na mai wana bakenda kuna bokende sute mikolo oyo po bato bakumo kufa kuna parce que bango mesana nga bakote wana mikolo ba clip ezala moi du genre séduction hein ata na bord à piscine pe ba van na kata piscine ba vandi ba omela moi ji wala boloba église Nzambe baby Jésus le Dieu d'amour le Dieu puissant bana wana bazo ba onager wala sous pasteur ba loba ke église baby message ezoleka
Esaïe ateyaki mutakala message ezoleka. L'essentiel, le message de Dieu passe. Tout concourt au bien de ce qui aime Dieu va évoluer. Ata bakolata nani te balata bakola oyo ya milaye ezalati na genou. Bazupe likolo babakisi. Pasteur na kati souhaité qu'on se le dise ba musicien na biso nde to benga bango ba musicien chrétien ba zalaka na bango pe na besoin wana ba bimisa biloko wana mais bazo banga baza limité. Libérer bango. Aujourd'hui vous êtes libre au nom de Jésus. Au nom du prophète de la nation. Au nom de Jésus. Ngande na prophète de la nation na lobby bo évoluer. Bo évoluer. Likamunini. Bon matin, nager na kati ya piscine, oh Jésus la gloire, alléluia. Danse après on a to kati générique to kati danse. Même Patrice Moussantou a té biso générique à danse. To danser te maman ki wenge kaka. Maman Esther. Maman Esther, ya melanga eloko. Betela biso mololo évoluer. Même frère Patrice Mouna calme. Wana ki wenge sangana na kati. Na éviter mais en tout cas Malo a chauffé biso. A chauffé, pour évoluer. Pardon. Yara likola libanga te kolo na ye, koto yo lati mabe, koto mungongo mabe, koto biloto mabe, moni musanta kozali énervé. C'est pas normal. C'est normal. Donc, pour évoluer. La personne ordre dans la musique chrétienne, pour évoluer. Pour frère Mike Kalamba, il pas comment beta seben makasi. Au mona donc chanson morobo mais bon kota na pas de danse morobo net. Ngakutu omoni bato yo la gloire le Saint-Esprit. Wana totika on va passer francophone. Omoni va passer à la borne, va passer voilà, bango ezali l'Éternel, il a puissance. Biso kunate. Net la arzo meminze mwana mutayo kangote. Na arzo elinga mudela nze mwana mama mulimo ekitate. Vous comprenez? Et pas net na ngai ko ya na yo te tikala ke bisika mino mozali kuna po ya ata mokete. Wana ba ko yela ngwa ta na ndenga adoration po adoration esengaka. Biso adoration na biso oyo ezala na mwa soso mais net ba matuna mituni nzambe mwa matange bima biso. Oyo oyaka oh la gloire de l'Éternel, mon Dieu. Intimidation. Oh mon Dieu. Wana botika la kuna bomeka kutu na archite parce que biso biloko ala tolinga ngote wana bato bayoka biloko aboyela ba vie Laurent Dalo avana ba alléluia. Oh mon Dieu, biso kuna te bato ambasu le roi biso to directeur bambasu banini il faut banzembo oyo wana o biso tolingaka toza wana ezana ba camp francophone na anglophone na biso oyo toza tendance à anglophone pour biso toza bato chaud comme les anglophones. Vous avez dit na mabele ba délivrance ba so. Vous avez bato akuna kuna ba délivrer bato bazana ba cirrhose de foie, bato ba mela ba whisky, o bazali ba ministre kala ba lembi ne bato akena kuna. Ba nani ba président élu nani o abenga président Fayoul seye kuna. Moni bakenda na Laurent Dalo bakenda bato kwa matata ponyo bakenda na bango pa ya te ya kenda na borne. Omona pour connaître l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, mon amour, oh l'Éternel. Bisote biso toi bato na mituni nzambe pona nini boy ozo baluka na mabeli. C'est ça. Donc et à ma bête ba on va tikela kuna biso to na kana biso o peto lingana. Donc ba musicien chrétien botika lolendo. Botika hypocrisie. Ba pasteur botika hypocrisie na libérer bino. Po bozo benga nga en coulisses. Mbuluzi obeti bien, mbuluzi obeti bien. Mais ba mi bimisate, ma bende ya ngwana. Il m'appelle que prophète de l'Église azo kosati. Même belé ba santo ozo mona na mamela whisky na ndako. Ba mela ba bière na ndako. Je te dis. Omoni biloko oyo nini oyo na sola bière wana esila na ba sumbaze na marché. Ba to aussi ça on va nani. Ba chrétien na ba pasteur. Bavaria. Kende mama ba Bavaria wana. Eloko ozo mona ezo sila wana. Ba pasteur. Seulement masanga ya bière wana ndezo consoler bango. Au lieu souffrir de onangai, au lieu souffrir zala normal. C'est que pasteur prophète pour melake. Te ngana melate mais vers na mela moi vers moi ya vers nandima na ngo kalezaki hypocrisie. Naza obatama. Mais er mo boye na ko comprendre que za bien. Prophète nde na ba vérité, biso to linga nde boye. Singa ono docteur ay ko confirmer ngana na Afrique du Sud David Denis les sinde ozomona pour vivre mon laï, faut mettre moi 20.
naye comprendre verset à Paul, prenez un peu du vin pour l'estomac. Naye comprendre Yesu pe amela vin le jour à Sainte Seine. Donc Jésus amela vin. Donc naye comprendre pe Yesu moi changer vin mai na vin. Ba justifier au vin on est sans alcool faux. Les vin. L'église au bazo tia sucré na kata Sainte Seine ba lokuta eza na norme en Nzambe te parce que il faut du vin. Il prenant du vin, il éleva. Il dit ceci est mon sang. Azu paix sans le vin, à tomboli yango. Alors ceci est mon corps. Pour changer Bible. Bible est bon, hypocrite. Et puis jour à Sainte-Seine, talande bataille en église. Bayaka lo sambote, bayaka vino. Bayeba mais la vie. Après au moins va passer le belé na bureau, ba achever vers. Des jours na comprendre na bien ba pasteur ba hypocrite na niveau moko gondi maté. Yo moko za du domaine au reconnaître yango. Yango ngai na yipsi Nzambe na longwe ni hypocrisie. Soki ko bomanga boma mais ngai na miso bana na miso batata na oloba vérité. Vérité est claire. Amelananga moi vers moko moi mibali ekoki. Mais ça c'est na kufi te miracle zo sema mais komila ivresse te rolangwa te pasteur. Avant que nous t'ayons acquis whisky, non. Monsieur comme qui est le quoi chinois? Non. Toujours garder dans l'esprit. On n'a pas comme go sauter. Alléluia, ba chute dans cette église. Faut botter la passer na mino bien sûr au monde au poussani peut mener au rasolo masang. Ba chute gloire à Jésus. Balem. Vin au mélangoté, au langoité avant que nous t'ayons tu peux pas t'enivrer. Ça c'est défendu. So monique vers moi au kokate tika. So moni au kokate tika. Et prive-toi du vin. Voilà déjà, toujours continuer déjà dans cette émission avec le prophète Denis, le prophète de la nation. Tout doucement aussi, nous tendons vers la fin de notre émission. Pasteur, question clé, c'est juste que si au commun point à soutenir en général, Bawario, relation à Yona Fali pour passer Dieu à quoi? Bon, Fali Banakala, on a respect makasi, Yabasala Nzambe, on a respect, Ngai Benda Yaka, Ayaka Kosala la prière. Il a un album, il croit en Dieu, il croit en moi. Nemo Kofi. Ceux qui peuvent dire à Kofi, Kofi, des fois tout partageons des conseils, des fois moi prière, net jour, il y a une semaine, 3 jours. Tu bengana kina ya tinga message, natina message, tu bengani tu solul. Et puis Ayepsinga Alibanda Mboka, voilà, tout ça, bon, tout seul. Moi, j'appelle, moi, Nani, donc il faut être sympa avec des gens. Bon, en dehors, il y a 10 qui n'ont pas succès à commune, ils ont mérité parce que tous soutenir spirituellement, ils peuvent te biler. Il fallait appeler ça Badim, il fallait respecter la Kofi, alors il fallait Badim. Il y a dans l'actualité musicale, le pote moni actuellement, il y a la fierté à la musique congolaise. Voilà, selon le prophète de la nation. Au Baki Sissouna. Azama temps et belé à colonisation. Azama temps. Ce que fait peut fois profiter peine à moi gloire wana. Bon, maman ngai na émission na lapinda il va kombo batute. Kombo yonga na moni ke eza bien na lobi. Mais va kombo batu awa so tangi. Ce sont tous nos musiciens congolais. Otanga kombo ta musu ya lingi te. Alingi komo na na kati émission te. Il faut respecter volonté à batu. Il faut respecter batu na banani. Na lingi na nga commentaire na makombo ya batu ba lingi makambo te. Tangela ngai biloko batu azo reprocher nga. Mais ba kombo ya batu na otanga souté. Na lingi souté. C'est que courant est bien té. Courant est bien té nana. Entre Férigo. Non, courant est ali mais na boyi na ngai mama mbebele. Po eza ba musicien mususu bazo tinda banduma na bango ba finga batu ba finga batinda batu ba loba loba. Batu hypocrite ndenga na olinga hypocrite té. Hypocrite alingi bango té. Nga de nature na boso hypocrite devant nga, je te soutiens pas et puis na ninga makamuna oté. Prophète. Mais la va comme on a été parce que aza mwana mais aosa musa est très bien tout ça. Bato ba lingi ngana tanga comme on a bango na otanga. Oko aider peut quand même na conseil peut kaka pour évoluer. On a pas ça faire des conseils non, na bisa qui est zala ouvert na batu
coopérer sololaka yambaka téléphone, c'est important. C'est un grand musicien, belle voix du Congo. On a ma voix qui togo, le roi ba miel, puis on a ma voix qui togo, le roi ba Djani, on a ma voix qui togo, ba Fali, on a ma voix onjima ya mélancolique. Net ba ça ba les lagani, donc c'est une grande star. Mais na linga ba commentaire te na ba kombo bato ba lingi makamuna bango te, na lingi te. Omoni oyo otanga ne fali atotangi komo na ye asilika na ete baloba na ye aza PD andima na ye balobi na aza boy mobale abongo bandima na ye. Oh journaliste doit poser la question bio yona na fali bokomi ba soki moi sina mobale tantine fa ye ba komo benga e tantine fa ni fani soki nini, donc il y a pas de problème. Omoni ya andima na ba critique ba tout ça c'est bon. L'humilité yango azo kendeke tina la okende na 007 p alinga pe critique 007 ezali nani héritier Watanabe James Bond na pese kombo asika James Bond mwana na tazo ya James Bond ato beti eti atelema kaka eti kaka tina suka ko balusa pe okoi moto na tembe zo landa kaka zo serré li babdomba serré jour où abenga bipasa ndeni ko ozibinité na tindelo et pourtant azomona ke na ocha fali premier. Ce garçon cool, un garçon cool. Il y a on a été comme 007. 007. L'église va tindre une offrande. Oh, moi na yebi ki to na kilt. Atinde offrande à kilt, à Hollande kilt. Après mon téléphone, ba ninga téléphone ti. Oh non, révérend atindi offrande à église na Hollande kilt na nani. Yango mbala moko na comprendre que 007 donc na comprendre que moi nous alingi nzambe. Bon, ayaka na arche pe ayembaka. Mais lokola nazolo ba fali ateki koleka. Asilikite, il est cool, il est plein. Ah nzambe. A garder ka bande na eka na position oyo azali. C'est James Bond. Ah petit nangai. Hein? Donc aza danser. Moi mbali wana. Moto na tembe. 07. Hein? Omoni aza agent anglais. Agent anglais James Bond. Amakasi. Donc petit wana aza pe na moto. Alingi nzambe ana moto. Kande baloba pe papa ye moko mi démon. Mi ange mi démon et ça déjà. Mi démon kaka. Mais démon etikala ki le 26. En tout cas 007 longonya. Poza mutu mo déjà représentant na Belgique, Jia Irifongi. Na PCP comme mi ange mi démon. Loko mi démon ezobima yango mikolo qui demande to eza likolo makasi balobi pe susu papa yo moko pe prophète de la nation bina filé na pebe butu. En tout cas nani ndeko nanga musala parce que yo rominora mutu moko ya ba musicien ozo racler bango nyonso na ba kotaka na kati ya bato a Arche de Noé. Natangi José Nzita en tout cas. Si Mexico ndenge ko Moïse na yebinze Moïse yo bolingo nanga eyemba mina ngome 007 James Bond na pa na eya eloko mususu ala salut ala comment Nino je t'aime comme un Moïse mwanoyo akomisa biso banzoto ngai na biso akotisi rumba na kati ya musique chrétienne likambu papa bana na baloba kaka tsika osuka Aigle Wario toujours attaque pasteur Wario mama otalinga na chemise yo moko lobeli déjà arnio kasi Aigle yango yo batindelinga bango bato batindeli ngai batindeli ngai na sani nga moko kutu natali bie te bino boye kodécouvrir ngai awa nakufi liwa ya mibale yango oyo moto papa ye nango oyo fo tosalela yango ata conférence de presse yo moni mwana lokola innocent star oyo mwana oyo adefilaka na États-Unis wana aleli innocent aleli innocent bano baner o babetaka ba basket na poto bazolela nzembo wana. Donc azwa kosala mosala on peut pas l'acclamer bato il faut bandima elo na oluka na musique yango wana bato bandima maninga be fort ya mboka voilà
ozomona po ba Nigérien bakoma kobattre biso ya papa temps tozongi déjà po déjà makambo eza na maboko afali Ipupa aobeta ba world nyonso complexe elongwe na musique donc wana eza bien malanga papa ayesu na kati ya daju un coup pali akomi sikoyo na niveau ya badadu akomi na niveau sikoyo ya ba gims niveau na ye yango wana azokende ti akokoma na niveau ya ba Jackson yo tiaka litoi na musique na un coup po yebi oui na Arche de Noé nzondo eza Arche de Noé donc blo ekotaka bapasse hypocrite baotia bafilme na kati ya batv na bango ya nani film ya Golbert asambela film ya Jackie Chan azalaka chrétien après au chaîne chrétienne okosi lokuta changer chaque chaîne commerciale olia yango tomonaka nzondo ekotaka nango nyonso musique ezali tout taxi oye nango yebi moto asali yango il faut évoluer maman c'est ça c'est la grandeur moi j'accepte parce que bazaba artiste. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Question à Soukezara Papa APCLA par rapport à événement, le seul événement autozo zela balobi yemwa zongi mboke kote malili papa pesa déjà ba prophétie to yoka pe et salama siko ya touro yo to lingi olobelaka événement là le 26 le 27 pour il faut boya na mutuna Toroya na Benzema de la presse Benzema yakawa oko miti na presse anga ye moko elengi Benzema de la presse maki ça c'est lengi mboka elengi ba lesi nyonso bana poto sofunga mboka mopongo mbonga moto mboka liboki pilipili elengi mama mboka te mboka moto ba o ba ofinga ba fingi o ba ko komiso ba ko nalinga boye elengi to linga ngo bongo nga bango mo ba to ba fingi nga ba pezinga komba wario pasteur wario combattant toujours attaque maman na combattant pe ba nommer ngai bango pe ba nommer ngai boti ko na sani ba petit wana ba soutenir nga makasi même fallait rolongola nga wana te nga mona président na bango donc ba to bazol tinanga kaka batina non. J'ai beaucoup d'appréciation pour Fali depuis longtemps, mais à ça, il a un peu plaisir parce que comme c'est la musique world, ça m'a fait du bien. Oui, à ça, il a oublié, mais vraiment, moi, je suis aux États-Unis, il y a le bien à Bassalanen, ouais, Rihanna, dans ça, mais quand Moulimo, mususu te ezala wana parka nani po Rihanna wana bana États-Unis wana ba makamotro Fali le bogar bongo bayo pengwisa ngai mwana mais akende kaka asala na Rihanna asala na ba Madonna ba Celine Dion bato wana nyonso mokako so Fali kende liboso sala toujours le boko pété envers ba jeune pesaka bango sunga bango sala babola na omono zo sala trop libanda mboka zonga o bando sala pe makambo awa mbongo baleka ngona bato OK ne pe côté na biso inongo kuna mwa côté kuna pe osala ta mwa action côté ba père ba uta tu dois faire ça et ça fait du bien et puis n'en profiter pe na pesi mote na idi ba diata oyo pe na mwasi na e na boduka kuna dina yebi kozana na soki na Guinée to zela na Benin soki wapi kuna Benin wana bakenda osomba ba bilamba et comme ils sont mwana comme beta ba concert na Benin international musique sans frontières Fali lembisa nan lembisa ye mo ay manze mo ande wana lembisa so lembisa moto eleki wa chance ka po bato ebele ba sa nzambe ba prier pona même mukuna linga kai parce mukuna mais mwana mukuna c'est l'ami ya solo nani trésor trésor mukuna wa mutuna ngai que aigle soigné partout adanzia signé nga mais trésor a mutuna ngai donc ndenge za wana vie mukuna lo ba ibota bi Fali toujours longola to sase milimo ya mari de nuit bima yo zo tsenga mari de nuit ya nze mo ayemba bo melanga loko la femme de nuit you toujours senga mari de nuit ibima na bato yo zo zongisa mari de nuit na nzoto Fali a mwana pe ya mukuna donc voilà donc toujours senga na ba musiciens nyonso boza ni milité na ko besoin exemple c'est pas brigade c'est ndeko nga propre mais nana benga ngata na vite mena linga kai na musika aza pe na libuma pete aboti
ana libuma pete abuti bebe putu wana na bina file mais bato muzuzu bazobota bisimbi parce que mitema mabe oboti mwana tala bisimbi wera venda aboti mais ana chance mingi te po bana wana batosaka ye mais bakoko pe batosaka ye te yango nzambe banobimisa bakoko bamusicien oyo bawute pa jube mpe botosaka papa na bino oyo bowute pa kofi botosa mpe bapapa na bino pourquoi bozalaka boye otozala papa te vino oyo ozala mokuse ozala basuccès ya ndambo ndambo balobi ye nde moto aza parent na se ya mokili papa pesa déjà message pour un événement pour to conclure déjà le 26 le 27 le 28 grâce eyinda omona tata na yo unkra mafuta sika mbio ke banje oyene eloko wana eloko na eloko te yo nzambe oyo arépondaka par le feu aokita jour wana baoyoka bisakoli ya haut niveau oyo tobengi écran prophétique pour la première fois naokota na écran prophétique sikoyo na age pour la première fois naofongola écran prophétique international à partir le 26 le 26 le 27 yaka na bato ya maladi yaka na bato ya baproblème eyinda nzondo ezozonga eza déjà ya makasi ekomi kombo écran prophétique nzondo ekomi écran prophétique donc bozala wana ebele ekosalisanga makasi nzambe apambola yo. Merci beaucoup papa, amen. Je reçois Beaux-Arts TV Mobimba Bopambwama. Le caméraman chef Brador. Brador. Azam Atata. Montazo réalisé combien d'émissions le lot, combien? Papa Boma moto tia la C. Amakasi. Na oibaye. Amakasi. Asuka. Ba wario balinga boye papa. Na oibaye. Pour yaza nani le roi bawero babengana osa prière d'ouverture pas fali pour ba démon ba kota na katité kombe ezala te eloko mabesa emate babi ba osomelanga first class ba otina $10,000 pendant 10,000 €. Papa biso pe mema biso atata ozwa pa tanda 5 personnes il faut na kena bango papa to kota te papa to ba pe abenginga papa to kota ka biso nyonso te ba millionnaire ni fali mndango zo ba monte ba des papa ngape na tambola ta na keche fali faut ngana solana yo fali faut na solana il faut ayebisanga ba makambo force akomi na ba million akomi na papa biso pe to comprendre sous te kaka OK concert en Afrique azongi ape mara susu te non c'est pas bon tozo mona eli susu ata na miso na kisasa te fali akomaka boye likolo kaka l'élévation akende kaka akende numéro et puis mot de la fin na pour une émission te chuter onyoka pe memingi natali ba film o liboso kotaka bokese na bi mwana ifalia ngamo élévation elo ba bien 82 50 84 998 243 82 50 84 998 les warriors allez là-bas YouTube Denilesi TV officiel allez-y faites des trucs là-bas. Abonnez-vous massivement. Vous voyez? Et les watch, abonnez-vous. Et puis, maman nanga ya Château Rouge, na ba play. Maman batiki bino na ba musicien ngana o récupérer nga bino. Maman ya Château Rouge bosali ba musicien ba boxi bino ngana ye na zui bo s'abonner. Na ba maman ya Matonge bo s'abonner. Ngana Arsi de Noé mama boya na banyao na magorodo na bino. Arthur Nzemene. Nzamba Pamulo kuna na Las Vegas, Charles Titendu, Nzamba Pamulo Mino, Efrata Maud le combo 18e rue, d'Anvers na Lyon, plus 33 75 38 65 658, plus 33 75 38 65. Mariam Amba, esika ozana Londres, grand couturier, maman wana suka simbi yosuki, mwana wana suka. Donc merci na Serge Ndombele, le pasteur écrivain, Freddy Ndombele, vraiment Nzamba Pamulo Mino. Apôtre Kokobar, maître Tourambomba, merci beaucoup. Bino so bisika bozali famole za likolo na bino na leli émission kitoko surtout réalisateur aza bien trop mwana aza mwana bandu de longi oza ya bandu onde ona ngai nzamba pamola
aza miniki na mintenge. Miniki na mintenge nde makambo. Pardon. Quant à moi déjà, je remercie le prophète Denis Lessi, le prophète de la nation. Nandenge penza ondimi invitation na biso otikeli biso penza ngonga ya ko développer na boyende zalara ba sali ya nzambe lokwa yo baza ebele te. Do yango to kozala na poto soutenir yo poto yebike donc Kinshasa penza zonga na moto na opo ebele ba baluki na bango na ba poto coroner aussi la boina mais Toboro Kota na kati ya profondeur. Quant à moi déjà, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir, bye bye.